Mais pourquoi on a regretté raté? Il y a regretté kaka. Jésus! Séparation entre Batumi Balé, Poni to Kabouani. C'est comme ça que côté mon solo passé, mais ça fait 14 ans que le lita pour on a vendu nanga. Ah, batanga sou comme on a été oui, on dit magie dans la communauté. Mais à ma grande surprise, boy na mona boyebu, oh na boire hors gamme. Je me rappelle pas tout. Eh, bon, si vous avez vu ma caméra, oh, you ngana mona. Au mona ni. Ngana kolo bango te parce que na la sage. Vous avez appelé, vous avez maillé les antiques. Vous comprenez? Mais au gros sopa bu na ligament mon kepe sopi ba gandi maté ki ah mais moto ndeto moni la gi ya kolo ba makamba boyeta. Yango moni makambo nyoso na tikele azo charge asala makambo muté mazo tinda yi. Mais biso te totambola na se amoyi. Lo bangai na o nyoso ngana sala parmi ba mbongo oyo azala kanango. Bien bandako atonga soki mutoki na ngai ekota kuna te. Jésus! Mais ce qui est kota, on va voir. Bienvenue sur Congo S5 Officiel Télévision, votre chaîne événementielle, parce que nous sommes là pour faire plaisir à tous nos amis qui nous suivent de partout dans le monde. Alors quand on est au Sengarabino, chaque fois, vous s'abonnez massivement à Congo S5 Officiel Télévision, cloche et Zawana. Abonne-toi, abonnez-vous et ça va bien. Pour vous l'Andarabiso en temps réel, parce que nous sommes l'actualité à Sika, événement à Sika. Artiste Asika na kati émission Artissimo au Nazana essaie pour présenter Bino na Mokola Lolo. Merci à l'équipe technique. Je commence par Réal Pichomansia qui est à la réalisation et à la prise de vie. Il y a aussi celui qu'on appelle affectueusement Yannick Bongondo, mon directeur. 4 fois Mobali, merci. Parce qu'il est à la fois double brassard, donc vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Et Basilico, l'artiste du moment, Babo Yabasa Mokina Bango. Merci à Ridi Bonteke, l'homme géant. Ça, c'est l'équipe. Hein. Donc, sans Bango, m'a rappelé moi tout ça, la Moussala, Malam Mouzata. Alors, pendant les lotos, un guerrier, j'aime bien l'appeler comme ça parce que vous comprenez pourquoi on a lobby à ça, guerrier. C'est ça que tu poses. Ancien cultural pays vie, ancien quartier là-dedans. Si vous avez un peu de temps, marambo alcomi wapi, neni maman ça là, c'est ça. Ouais. Ouais, Pepele. Pepele vraiment malgré le confinement oyo et le confinement yo tala ba côté. On a été côté mimosa pour un concert de Betama. Oh mais bandu les Betama, c'est ça. Oh no bandu les Betama. Nga bandu les te ba banderole mais ba manifestation salama. Mariage au Salama, on a une salle pour 300-400 personnes. L'église, du coup, tout le bâté, 600-700 personnes dans l'église. Basali, mais biso vraiment, n'a habité. Bon. Alors, la période dans le confinement, aux autres vivants, on n'a pas si parce que il y a le joueur, mais on n'a pas l'aider. Donc, il y a une biso. Parce que tu lis à Kawana, tu as un concert, et il y a un concert, parce que nous avons juste bien. Donc, nous avons déjà calme. Donc, le concert, le cinéma tu as dit balar demi-mbongo on a bango fallait que tu aies un concert pour aussi ça solo mais et ben tamaté siko yo voilà donc c'est moi handicap et c'est une rare intervention ya Yannick Bongondo 4 fois Mobali le soko bengié à saler l'autre mo le mona chombo petit aussi mon midi sinon c'est bon voilà alors mais na boulé le wana mono mais na moni au Saoudi tabonde wala wana portugais oui moi te tout la malamu ndako ezana nzale bana na bana soko moni boye kana ba difficulté mais to souffrir maté pour mutako zanga ba difficulté on vend peu bo mikolo za na carte bon on vend peu bo mikolo yo on appelle na chérité mais et puis qui sauter ko vivre ça dit ndeto lo bakaso to sabana nzambe nzamba zo batela ya liboso na to senga nzambe ala musabiso bieto za la bonne santé le roi nzamba yo ki la rappel biso donc on dit toujours dans la bonne santé voilà mais
je sais que tu peux découvrir la culture pays vie. Mais même si tu vas des partout dans le monde, bah éviter bien moi carrière. Est-ce que bandé là bien donc ils sont au bio là de mettre la grâce la culture. Moi parcours dans quelques minutes pour comprendre quand même. Zélani au passol. Bon. To banda na orchestre na biso ba quartier net ba reçu l'esthétique na paka na ngai jetu matolo basse hein donc bang ba cadrer basiliko voilà no ba basiliko donc jetu matolo so de ouais mais là combo tongo ouais on a yebi jetu matolo donc on va faire ba cadrer biso parce que yem ta yebi ma histoire na nga bien to za bango wana berike paka ba tezi wenga ba CPP CPP à Viva la musique, il y a une animation. Voilà. Malgré il y a à Viva, mais toujours pas kananga, encadré ngai, na kepe na histoire romaine, au cas c'est soit quartier na beti la musique qui tourne, ndé na yo kende na ba culture pays vieux. Culture pays vieux, comme culture pays vieux. Marambo pesa marambo. Ouais, culture pays vieux, to zala kato na ke wana na ba danseuse na tout to zala 34. Na 34 wana tonsko toke signer na poto kuna poto bimisa signature toke ndaka ka 12 toke ko signer toke ko signer bimisa signature poto ma signature ko signer ki nini to signer ki ke to bunda sko bitumba na bango omoni soki commando azui bora noir a na matama boye c'est que libeba donc nde to kende poto faire le bibo qui est des poteaux, donc ça va fantastique, tu bêta disque. Tu bêta disque, dans ma condition, moi, il y a qui toque, vous allez bien, vous allez payer pour 2 mois. Dans 2 mois, tu auras 34, tu auras 12. Dans 12 mois, tu auras 7. 5 mois, tu as poids. Dans ce qu'on a la carte, dans le moment où on a un endroit. Babi ba no série autre est grave à neuf au bon de la autre malgré moi ba mes arguments bouton est-ce que ça bien ça bon au bon de la tête à ça qui bison ça doit être normal mais sauf que toi tu comprendre que générique ne te laisse sandako ouais bon na mon boya moi si arabien banini on comprendre ou akutani na peut-être na ministre ndako comme sauver pour na aider bino attends ça mukolo sora yé faut pese qui dans la extra ils on va chanter ils a une générique les méchants ils habitent ceux qui chantent nga qui na ngamo déjà ariwanja mwana mwasi batala semio mange mario moni badawani to wesone busoba ya pamba lelo suku il est déjà peut-être 10 chansons dans l'album de bakri na nga yako écouter makasi il a dit likolo on va comprendre qui était donc là il y a azokoti sambongo na mouvement ce qui vous na muto comme déjà prêté à tous za mukolo soka na lupangu ko pese kiti na comme ils sont ba pouvoir yo ba pesa ki yo kiti nga ba no pesa nga kiti ko malgré âge na nga monsieur na yé na lupangu ko pesa nga kiti parce que mutakoti sambongo na palais. Voilà, alors vous suivez G5 Chipoyi en direct sur Congo S5 officiel télévision. Mais je sais, même si on s'entend qui déceptionne ni tant que longo orchestre, ancien chef nayo, atikala ko ressentir parce qu'en fait c'est comme si on le PCP un mois dans le balobara neti mabe mo pour nayo, on sait pas si. Mais pourquoi on a regretté raté, il y a regretté séparation entre Batemi Balé, Pony to Kabwani. Je suis comme que côté mon solo passé, mais ça fait 14 ans que le Lika Ponga Vanda Nanga. Ah, Batanga sous comme on a gâté, oui, on dit Magie dans la communauté. Mais à ma grande surprise, il y a un boyebou, oh, n'a pas hors gamme. Ah, bon, il m'a rappelé partout. Vous comprendre. Parce que surtout, mais il y a un président là, un président là. Au moins, bon, si vous êtes dans le Bimakamu, oh, il y a un mona. Au mona ni. Il y a un rôle parce qu'il y a un sage. Il y a un sage dans le colo déjà. Pourquoi bongo? Il y a un zolo bâté. Au moins, il y a un sousou. Solo, il y a un sage, c'est que il y a un babé. Dans le lobby, au moins, on va en mailler les antiques. Vous comprenez? Mais au gros, ce n'est pas bon, ligament, mon képe, ce qui est dit, matin, oh, mais mon ton est au monde, il a gagné à Bolo Maramba Boïta. Nanyo so tunga na sala. Les locaux rendés le après 14 ans. Les bolos qui n'habillent orgam. Et là, on est dérangé. Là, on a bien un de marquer orgam on est zarawat. Parce que plus de temps, oui, tu as dit que l'orchestre américain. L'orchestre américain n'est pas sur la formation.
donc tant que j'ai tout mato la zobeta guitare tant zobeta guitare tant déjà na sali demi-temps biso déjà que demi-temps à partir de l'orchestre ya quartier n'est pas sur belaka comme sur le barotin ngati ngalo bakote ngam na forma bango ngam ko former arate ko former za tant zobeta bala makolongulu de tant comme makawana déjà so soli test et simbi to baki orga ba chaka bima ngati ko bima on est salamate lelo nde o on est comme sikoyo ki mutema mabe vous comprendre koboya kondima misala ya baninga kondima moi dérange qui yo mais dérange parce que na ajonga za na mona nga liboso déjà 18 ans Iverson tant que mon maman nengo na tala mamuko kona zoloba et puis gazo kama parce que atala yo na internet c'est la honte vous comprendre il a pas prêté kondima moi si na yo ata boboya ni na ye ndima ta jumu susu boina 22h aux ara fièvre malambela ko fufu vous comprendre moi reconnaissance wana ça la bien azokaka pe moi na mbeli tanga no salela libundu vous comprendre fo ndimaka ngalo babo ndimaka pe bato ngabilo na otanga ale mutali bo mali tanga ba bimaka en tout cas générique kitoko faut qu'on ndima misala ya bato vous comprendre tingai tango yo moko siko grand prêtre bon yo moni ba misem su bazana orchestre wana faut so ramaele bato loro biso ba jesak ba boya biso bongo bino ba kimpunkunya bakimpunkunya bo sa bino nini bo cha bino mana cabri faut ça ramaele faut ça rassage vous comprendre voilà bon cha ba na cabri bon cha ba ngoma comme ba cabri ya solo il s'appelle Jesak Chipoy ah bon mais orga mona oazo comme teloba kiango maman maloba les autres concernés mais il y a parce que tu l'as ni épée ni sous ils sont de la polele c'est ça qu'on a vraiment je sais que natika qui n'a plein de atika na poto donc il a 9 mois après 9 mois ils ont plus de opportunité atika na poto et lo kande ngwana après ça que passe à lo kande ngwana déjà et lo kande ngwana de ce monde là yo qui yango déjà ko kanga yo a kango pona nini parce que au ça la trafic d'hommes oh nga naza musicien na zui visa na kebeta musique donc yo zolo bake makambu ki na ketika mutu na poto za nani bon otiki nga na poto mais pesa nga carte ya résident wana commerce ko makasi na nga mais te yo biki bakabeli yo poto to bakabeli yo poto pesa nga carte ya résident na place ndo zala na ndo vanda wantongo tong ba obi bazara na poto bon akolo bateke na critiquer ba maso batika na poto et ta rappelle na ba raison mususu ndabiki bona tiki na bona tinga so na tika na poto jamais boyo kanga na so musique na kena boulot mususu mais c'est quand na ke boyo kena keso dans matière d'échafaudage na sisi d'échafaudage après 3 à 4 parce que na mon na poto na yebi via poto ndenge zali via poto ya nsaka te via poto za pasi na pesi ba na poto nyonso mbote poto za facilité poto za pasi chez muta kangi silo moi 100 €, moi 200 € atindeli ose galinga kayo biso bakatsa poto za lokola mikate ne mboto lie te poto za pasi mais ngalo kola na za vrai noko na za vrai musicien peut-être mukande ko yana ndenge mususu eko yate ba façon o ezaki batiki na poto vous comprendre ngana singbanga pona ngala ki ondima ki ona nuli so kendaka via bike botikala aba le sote ki na kabeli yo poto moni yo ndeka botika na pote ngana ki na kebeta na ju cop mo ya prémisse na kebeta na ba o batika na kini via tonga yebo pa ayesus otena na kena no suku na wana déjà wana déjà azolia de soupe à prémisse wana masolo mo vanda na akomolia de soupe à prémisse le nyama ke ba o déjà ne ba komo timbela nkwa basaka déjà na position o mengala yini wana te ngana bikete na benga na bifie en tout cas parce que yo tongo weti kanga na potentiel na un problème kuna parce que mère na biso bikinga genda mission de service to ke na ndenge maki ya logique neto zo ravie via za muta logique fa ke na mama nenga logique ozo mona te ke na tika na poto yo memi mutu na poto oza nani Macron na Macron te vous comprendre ils ont les raisons ça qui ont été qui dans on sauf tikalo vandi te ngam na benga ma vie na ebisi yegete venga na besoin na beta musique na besoin na beta musique na besoin na solo ya solo sko yo senga na bite ngana na masana nga awa na kenda ti na ambassade na bisonga ona lo baraso indamba so mo la yo la to tabio songa bon na mona ka ba staff na ebite so inda tinda ki bia benga mi ba sa fo moni leader pa kozaka petana linga songa boyena mais et puis ton azongi na continuer ka toujours ko sepelisa bato on est zaki na album yo nani après yo nani to sala sou et après to ke sou poto na saki mabe de banyo mabe na sai sou do senga na yaki sou te mais to sala pe et après mais là sou na ko na so États-Unis tango kizongi wana to sali sou tudi bana balu baba yo ya beni bana balu aka kwanzo tika bana et puis sou makamzota mamele ngele baloketo yanga lala wana denga ka mabe. Vous comprenez? To silisi wana to esusu fo mutu.
donc soki posonga ite mais ba femme ou te bimate ba et après bimate on se comprend mon moment de ken après les lopo na longwe na ngai te na comprendre douleur réelle ba ibinga nzoko me ba ko lesa ite ba na remplaçant na hôtel ya boye vraiment ya bogara talora bota bana pembe ba la rara ba bajara boye ba qualité boye voilà c'est ça que tu peux il y a des gens qui nous suivent de partout ba na besoin ba c'est un artiste na bango Bangaro Mingi, notamment Yannick Bongondo, mon directeur, 4 fois Mobali, Yefono, Chapna Mobali, 4. Yannick Bongondo. Mettez-les-moi bon, moi c'est ça. Moi, c'est pas cri noir, c'est ça les mots. Nagolela Kikombwe, Nagolela Kitamba, Yamfoko. Kombo batini ni kubalande kubabakidi kubavondele Mosabili Bosso ça lié bien voilà on a confirmé que ça lié bien ouais na moni kuta c'est annoncé que ça lié bien ça lié bien parce que eza ba trimogo o lelo partout na kenda na concert ya fali pour pana maluku dans mati na beti loko wana na sentir pana maluku batelemi eza ba tri o na bilisa ba énergie makasi yango zo mona moto zo ba makambo oyo eza propreté eza propreté ngana na mona Koffi Olomide te alega na TV a tenir ba biloko boye devant etando ike biloko moko ba petit na ba petit faut boire que la ba flair parce que voilà la vie ngana tila jamais ko ignorer vie na ngai yem ta memanga na poto yem ta sala ke leona comme majesaki mais tant ozo modire moi na yo eta bien te yango moni makambo nyoso na tikele azo charge asala makambo mutema zo tinda yi mais biso te totambola na sa moi loba ngai na o nyoso nga na sala parmi ba mbongo oyo azala kanango bia bandako atonga soki mutoki na ngai ekota kuna te mais ce que kota on va voir voilà alors mais Bill Clinton sur la normale relation ouais quand les alaka moi bon Mexico to kutanaka c'est to kutani en tout cas to solo la ka ce qui fait champagne to baye champagne ndenge zalaka voilà ouais alors relation et ça la ko ndenge nini tango mona ba président na ba président nyo surtout ya ba orchestre ko ba président mingi lelo comme album venant boy générique mona président moi zo boaka mais azana batala ko ata 4 na mouvement apparemment appréciation des animes non à ça artiste ils ont ma bête comment on a pu trouver la chose ça non ouais à côté de Mbembe à ça la biloko wana et pas ça ko étouffé ba ils a ko étouffé mais ça moi façon il y a eloko bosali après peut participer ko faire nego tiki la peut fali pour pas un mot pe boy ça la pas animation ndenge zalaka ils a ma bête ils a ko étouffé déjà selon ndenge makato mona Koffi Olomide sala donc album mba wake up nta sala animation ezaï ba faire ba boa kaka ba fali ba boa kaka mais peut-être mon appelle ça sous cri on a même peu nta sala qui un chanteur parce que peut-être biso lelo ya animateur oyo mingi bazocha esprit mingi kaka les sous na kuti moi succès mukie Amélie aibika ke dans un orchestre mode ya miko to na succès to la présent non faut ta la lobby na ko sala nini bakili na ko sala po lobby nga pe na ko tika nga moko na ko koma nani biloko wana nyoso et kontaka na musique alors est-ce que Fab Missi il au mo mikolo ba bengo kilelo ouais na kati wana tout moni moi ba cri il y a maison mère il y a président Jibin Piana il y a Joussard Nyo Kalongo yo étant qui ancien peu à masolo et aussi gens ouais ça bien mais fallait battre ça amingizile bayaya amingizile ngeuva c'est ça qui boy voici ça mais non pour la nini kaka amingizile abeti susu loketo yangalala mona bango misuni wana zongita te wana zongita na regretter ve fala chango ngo sala bien te memba rano lo bine la semaine amingizile bayaya amingizile ngeuvuata ngo sala bien ya quadre mais oui parce que beti ba vejo sara beti ba ne fala tepe mo bilo mususu ezali po neti ngai po na ngai na ba générique nyoso ya kala loin de la meilleure générique donc yo bino boule bina escrave bina a beti bora Koffi Olomide te me venaït tangu ngana la ndane mission ye moko vena biso monstre tangu abike Mutali Bosso oya tangu papa na ya kufaki Mutali Bosso oya benga ki a souhaité mes condoléances ezali Koffi Olomide où est le mal
basala basemblant to barandobela tovanda mpe beju mosusu akoteli na répétition kosimba ngo te ndenge nini ezaka babilo mosusu ezalaka banini yo moko yo ku départ notongoke cancela te eyindaki mabe koyinda nde soki ezalaka ndeni omoni fozala batension emataki su na ndenge fozala boni bayebaka valeur yeloko kaka soki ebongi nde ebiki nazali na motu moko awa boye na boye yango ozomona bazotatabana yamoni bazotatabana mwa moke bon ngai mpa na ngai ya mabe oyo nakolobela bango eza te parce que eza genre na nga te peut-être bavérité oyo ngai nalobaka nde esalaka peut-être bato amonaki naza impoli te vérité eza bokabwani te ngai même na ndako même bana na ngai nalobela bango oyo esengi nalobela bango donc naza ndenge wana eloko ezozanga kaka na kati eza amingizile fala ebeta mwa lwa chamukole ya kopesa mbongo lwa eza provocateur bongo soki otia babeti ya vejosa premier ezali pourquoi tolingi kaka rankinami napesi yo baexemple oyo nga na landa ya makambo bongo ngale tant kofi na vie na biso waze kwa to basala ba relation na bango kuna nga nazalaka ya malamu ezalaka te okota mpe bitumba ngo oyebi baranking te nga kuti bitumba na okota te parce que sens nango na ndeko oyebela ngo te nga na biki quartier la te eza grand mouvement ya kosakana te il faut pas plaquer à l'époque quartier la te oyo bafali pupa banini tonotiaka munoko tootya munoko yango esala biso me makambo ya mitema biso ngo toyebi ouais je te jure tomiyebi ndenge makambo ezaleli toyebi ke oyo eza nde toza boye toyebi ti toyebi bo nde tovandi boye biso kitira tokotya munoko na zaiko me bayi na nde na badisco zaiko ebeta bayeti tourne États-Unis awa bazongi totala nde toza awa on se connaît toyebani toyebi ke toza na niveau boye po kitira meme wenge eza mokolo nango oui mais bobundisa bango na bagénérique toyango tolobi bagénérique so bagénérique yango nani oyo oyebi oyo esala makambo les guerriers je sais que tu peux ah mais franchement biso to koloba parce que via l'accès sur koloba nga atalaka nanga na comprendre oyo eza pas vie na comprendre que ve esala repasi ke kozanga animateur ya mbinga boye animateur oyo na nzela mino animateur ya pembe abota bana pembe na comprendre vie douleur nye ezalaka douleur eza na makasi oui douleur ya makasi nga na fali to batelinga ona bima ba organe bon soki yo makasi te soki nga te soki esekisanga mabe me eza bato mosusu basepeli nango ata moke te na sepeli vie fois luka asangisaka nano pourkoi yaningi kaka aza na bamase ebele oyo lelo bakapasolaka na ye te bavila so café bani pourquoi ka yaka même mutu na ye voilà de pourquoi yaka bonaka na bato de ye azaka saint aza makambo nyonso ya bien asesana ata anniversaire ya kitira mpe ivi asangisa biso nano okende pourquoi pas nga moto liboso ya kosakana te jos dienda kisososo ozala pene so mais yana lobi te ekosala esengo tomonaka anniversaire ya quartier apparemment bozala na unité wana te osouleve elo mo quand même voilà ozomona makambo oyo omemanga bien naotala liso nde baréalité bana poto surtout Emily Nzemba ma moziki oyo avie nanga tous pepele ya mbetolo bavie nanga bafidèle ngunda bazolanda ngai bayebi ki nazoloba bosolo na musique nazoloba bosolo na musique en plus toza na Congo esengo officiel vous comprendre de fotoloba ba vérité oyo ya mabete po kabola biso to tchande kama bolingo oyo zazosala wana eza kolona mabe eza kolona mabe kokabola biso na baninga na biso mosusu tozalazala ke omoni ye aza mabe pokayoka biso tozala mabe ozala malamu de yo ndenge eza ata kutu fololo yana bandisu belo bafere gola biso tozalaka mabe donc ya mabe nga lisumu na ngai mponga na amona bato na papa na mama na ngai mpo nakenda na quartier la te et puis nakomisa nzambe nabeta na Kofi Olomide des grands prêtres de la musique congolaise vu amenasa bapeti na ye me alelaka bango vie na soi bogar voilà. Voilà, il s'appelle Je sais que tu peux, et ça a moins l'engue, ce artiste ça s'exprimer à l'aise très bien et ça l'a bien, mais tout est un parcours nayo, aujourd'hui moi tant quand même, au travailler en solo, actuellement là, vous en avez Jos Dienda, choix Jos Dienda là pourquoi parce que ça pour vous avez nous a choisi parce que sur un pays na tant aux acquis tant au sali kolongo na biso comme soit après kolongo pas aux ça na sala vitrine tout ça la vitrine je sais bien na simangolo timambote to betaki vitrine bato binaki na kesu na carte wana apa wana na sali no bord isanga kombo na sali bla 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 tu pas beaucoup comme un perroquet bato abini c'est le moment babini batikala kampiake
na ye tosali sous vitrine bato babini na ye sali susu lisekecha bato babini awa siko tokende na bango malembe na kotikela bino clip ya Fobito na sali pona ebatela biso non l'état to préparer force de caractère. Apparemment beaucoup qui m'a la Fobit. Non, et ça on a bêta déjà bon ce qu'on a bêta ka moi venir chercher toi toi demander moi sortir moi accepter to bimi ensemble. Ngala oh c'est fini entre nous c'est parce que décalé quoi date on a neni na 2005. Vous comprenez? Na bêti sous bla 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 tu na bêta déjà kala zarango musique papa m'a bêta fa c'est international musique na frontière té so savoir artiste au bêta donc ba bêta lo bachelo musique moko boye tozo mona fali pour pas aigle zo s'exprimer na ba différence style quoi ba style bela zo bêta ba R&B zo bêta ba rumba zo bêta générique allo téléphone souka na générique mais azara congolais voilà. Donc moi échange culturel on appelle ça. Et ça la bien to pekisi mutu te ngai oto OK na on a style ya Gezma wet. Hein? Non on y attend, il y a pas de problème. Voilà, pourquoi pas aussi featuring na ba petit basé belé ou ba ya quand même le ba innocent balume ba Gezma wet to tanga. Ouais, to nino to ça on force de caractère ngolo ba. Ça dit biso moto la salon force en biso. Na auto za nango, na auto za na Kitirana, auto za na quartier la terre. Na kibiso. Hein? Kibiso na nous to ça na mangona biso après dans la bilo mususu net na ba décembre na beta souki surtout force de caractère bimi avant décembre toi na décembre votre na bonne année na betisko kikala na betisko kikala ça dit ba kina nga nyoso ya kalob no boyebi pour na savon ke ngani mukolo na ngo ko no kikala yo nous avons na kitira ba tikalo peso critère te ba pesa na te krini ba pesa ah kini ba pesa krini nyoso yo mdo yana nyoso c'est-à-dire na mamuto na mamuto ko sala bakri ya ko sakana te et puis bakri nanga to inet bakintaba wana peut-être moi idée ko ya les locaux parce que musique a jeu d'ensemble voilà ata yo ke loko te to sala ngo boy et da rande ngwana neti to na salaka ka ubenga nzembo nzota mama mitwingini mais vena biso waze ko imta lobaki te babakse susu junior boucher lidoré oza toujours reli et ça idée. OK. Au moins vérité, ça dit na rôle bateke yete nyoso nga moko te. Okoya les locaux na yo pour d'abord donc inspiration faut banano pas na yo moko. Yo moko no bisi mo mayele na yo, tango ye na yo kana boro yo. Vous comprenez? Yo vieux na misi ki lelo. Mais yo ke o misa ki kala. Comment ndinga olu wa pole. Na beti. Nga muta nga kenda na mutu tina suka. Nga kenda na mutu na tina suka parce que na botami na nzete te na botami na briki te mte botanga. Na botama na tata na mama. Ça dit ngai moni ba faire oyo ya ba frontiment eza na bandango kala. Boyi batu na bundi na wana mboka oyo. Nga ba Zakari baba baso ya na martyr aya boy tige ngana ya bien kombo na liputa donc babiloko ba misa bazo ya bikola mutuka donc babiloko wana na yo abeti ki lelo na robeta ki kala parce que donc wana ezaka on ngara se confronter na vie non ezaki ngai te mais ki lelo ti ki lelo te ki lelo petit na gala no kuta seli klinio single mo bengo ki lelo za mo o ezo régner na mboka na biso ozo comprendre na teki kala po nini po benga nga atala kuna linga te ba benga nga animateur nga linga benga yo linga no kwa atala ku lokwa ba dudu kasi ndo beta yo mona batala ko lelo beta marakas ba bien ngote biso to yo ko l'animation na marakas na maboko atala ku mama zekete voilà et bien abika vous comprenez biso vraiment to sama batalaku vous comprenez yo ce qu'on fona beta kikala fona beta kikala pona nini tona beti loketo yangala la bien beti anter code de marcasin ezaka lelo te ezaka kala yo na benga ngo kikala siko obeton neni tout aux attendre en exclusivité et ça la moi plaisir na bienvenue mangwata zote zanga mbindo à partir ya Grande-Bretagne na zone na biso donc tout aux moins exclusivité on a te dit que ba on va yo kango mais c'est pelissama venanga Yves Kanza na Billy Mondo bogar moko boy tata udila sangwe maya uyu fulanga misiki abana kitira ona lenga nzela matonyo somisonye na bala bebe robino ya kotalange uyu fulanga misiki abana Congolais, oya Congolais, mama,
Interco de marcassin, Ebayaya, Bikundulu Bef, Tika Bango Babina Kaboui, Tika Bango Basote comme ça, Barese Banchofato Kota Malewa, Siata Bokwango Tolalite, Moja Kutu Tolalakite, Gigi Simba Kotoyo, Yebela Banyere Kinkuru, Tikut, Yebela Banyere Kinkuru, Bongo Bisikiti Bukuta Brrr, Makuiti Tomina Kakyu. Ça va. Donc, tu es pas pourri quoi. Il s'appelle Jacques Chipoy. Vous comprenez l'ambiance dans ce bois-là, Jacques Chipoy, ils allaient à Caraboye. Et ça a plaisir à trop. Nous sommes à Londres, en France, au besoin. Même tout le monde a été. Nous sommes à Poto. Nous avons besoin de vraie version. Elle est solo et Betama. Oh, Jacques Chipoy a formulé la Bill Clinton Porte. Na mon fléri. Non. On a besoin d'éclaircir, on va comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ouais, et même Bidocha, autoroute, il y a tout le monde solo, on a vu tous pépélé en bétolo, il y a Emiline Zemba. Quand même, Kofi, Azamuto a Tangi, a Betara musique, Oyo, patron Belé, c'est Pelaranango, Azape Moutou ya Boye, Ada Papa Nanou d'abord. Bisoto Toya qui kuna na quartier la terre. T'es bien ngana ki quartier la tête pour nous fongo la rapport ngana ya akosala nga pelo kwa ndengo te pour ça sala yango nga bomba te na oloba et puis nga tuna ke fongo la nani atokelo kwa ne salamate ezaka ka ndenge mama solo na fana na page nous na parler ba mo yo talanga ba benga ngo Chipoy kuna na pané kuna makolezo vimbelinge beta kanu donc ça na ka mama solo ndenge bimaka na kata kishasa eza nango kaka ba les ont dit quoi voilà bah les ont dit donc Bozui réponse vrai côté pas ya Emoko artiste mais ba petit ba obeta mikolo ba tala couper bazandolo nito benga bango et un petit mot na so vandi no tala petit chose c'est bon Neti petit mot na otala mikolo na biko serpent de Moïse aga pa ndoyi ya mwana nanga Robino parce que ngana na bota mwana mo bera pembe ko ni Robino Robino wana sikoyo mwana na yo mwana ngati comment on appelle Robino Robino ana 13 ans sikoyo na 13 ans yo bara Robino mundi bouté vous comprenez ngana zo kombo na pas joueur brésilien bazaka Adriano na Robino ay ba joueur na ngai dans 13 ans. Donc avant 13 ans, il y a eu Robino. Mais si on a moni Robino Mundibu, on a bien que ndoya mwana nga. Il y a pas bien nga papa. Donc ça la bien. Petit moi animateur na santiri. Na moi le bosso dans notre kosepela na Kabuya, mais la monia sali bando de poste. Kabuya. Kabuya afali pupa. Aboyo sala mambo yo sala. Asali mambo yo boyaki. Asali makambo yo nga na boyaka sala bando de poste. Petit moi bien serpent de rail. Telema mwana Manyoko ndo tobina don akenda musika tia zo buka ma ba konia en tout cas kende na bongo ponga ndima muto na bord morote na linga soko mita na mibale misato savonnette ba petit na ba shomi shomi susu abaka bien ba c'est belé bon merci déjà na contacter déjà na niveau parce que abunda mabitumba beti pen orchestre oyoke ça va déjà. Merci déjà na contacté déjà na moi niveau mon bon parce que yo ce que tu classé na catégorie ni pour tous na ba tokena tous na ba juna kutute hein tu ba tutu kaluji tu ba Bill Clinton yo ce que na école moko na bango to je dois pas être oui na sima ba clips toi là na WWE tous ba jantamisi tous ba tous otanga na kasi to ya quoi Baptiste baza na ba Goldberg yanga sona uta Goldberg ngai nga uta Goldberg c'est que yon des champions mais kasi bongo nani loko ngana ko prouver bona nyango yebite nga lo barati na polo kwa me ba yebi ngai tous la force de caractère bima parce que nana kanda ya animation ya sakana te kala mingi te awa to aussi c'est boula générique to sali clip to servi batu ndo ko benga nga suna Congo esengo bi Chipoy na monima ça va et si ka batinda kangangu ba ya mami ona biloka sika esika nini esika batinda kanga kwanga ya mami do yo makamito ino sala so batuni yo na tinda ki o ya mami akosela ya mami. Ça c'est l'artiste qui s'exprime. Voilà. Alors on va déjà commencer à atterrir on me fait signe
à la réalisation. Ouais. Maintenant, tu peux moins temps s'adresser à fans non partout dans le monde, en Europe particulièrement. Qu'est-ce que Lolo Banabongo et puis moi, salutation, message. Bon, message j'allais kaka bon mon akane ngozo kende dans zo yate pona télémé la vie mais na lingaka so mutalobi na lingaka na baisser les bras na lingaka na loba quand même ada vie mais to saka ba artiste ils sont surtout salaka musalo musique c'est-à-dire na télémé la vie na ninga mabete na zo mona sko zo linga a sali réputation na ngai abisanga mutu mabe na mokili. OK, non. Naza mutu malamu po bato babina nga bazali bato basola nga o ba approchaka nga pe bazali. Donc to kendango ndenge valinga kende nango. Vous avez quand même appel. Tu peux nani vient dans le babo. Misuku ba siliki misusu ebele misuku ba oyo bazali ba lobi n'importe quoi. Oyo même le mission na soko tali bato ba commentaire nango mingi oyo ezalika ki ba regretter na comportement ya vie. Bon, natiki ye moko azwa kembo wana azwa makambo wana nyonso oyo alinya sala. Asala nga nazala nga chikoyi ngai okangisa ngai osala nga boyinga bima kaka pana pire petit ya ba vie yebele pe ya mboka oyo. Donc mena lobaka bayaka kofinga te na fingi mutu te na lobi ya mabete na éclairci mokili. Or comment beaucoup le artiste munene bo sala hors cam vraiment to kende pa ito zonge pai mais naza je ça tipo nyamura gira na comprendre que douleur yali donc o bana besoin ba contacter ngai ba benga nga na plus de 143 85 44 20 245. Je répète 085 44 20 245. Donc na repesa bambote na venangai Fidèle Ngunda Patombo Cielu na pesi mbote Rachidou di Mombo na pesi mbote na Pichu Machabu Djogo Saddam akufelaki papa na ye Djogo Saddam azaka na États-Unis na pesi mbote e masananga Aimé Bidosha yo za na Grande-Bretagne ya yo yango wana Billy Mondo o na bwaka kote mabanga yango wana ozebele Papinga ndo nouveau riche Asongongo Edi Murphy na biso ya bino yango na DJ Samurai ya Medissa Mama Bonheur DJ Samurai en tout cas yo na longola ko parce que yo seka na cheka ngr eloko. Voilà. Merci beaucoup. Yannick Bongondo. C'est-à-dire 1 Mobali, 2 Mobali, 3 Mobali, 4. Donc force de caractère et bimisanga on va 5 Mobali. Voilà. Yannick Bongondo, mon directeur. 4 fois Mobali, vous voulez avoir des invitations de qualité, des flash disques, rien à dire. Moi, je tourne à Maison Given, Rivage des Allées, local 54, immeuble Beautour. Donc, si vous avez Beautour, Maison Given. Given. Besoin service à qualité, moussa la qualité, nakati à Maison Given. Alors, je remercie de près ou de loin. Merci à Joe Sindai, Mobali, à Priska Kiwa. Merci Mingina, bienvenue Mangwata, Zoto Zangambindo, Motema Anichitu. Merci beaucoup à celui qu'on appelle le pasteur Clovis Fimpa, ainsi que à sa femme Doris Fimpa, Face Lady. Je tiens ici à remercier plutôt Ange Kayembe, la douanière, Astrid Yende, pourquoi pas Becky Nimba, la Champagne. Merci à Michael Kakia, JC Kapanga. Chéri mon amoni na pembe kuna Maison Given nguli babenge nguli kibongi nguli kibongi na pesi mbote. Voilà, Beni Nimba, la Champagne, je te salue. Elvi Moulouemi, Yamansia, Motema Yamansia, salutations à toi. Eric Gia Adikei. Mais tu vois qui bosse Boss Guilain. Ouais, Guilain Fimpa. Voilà. Guilain Fimpa, le boss de boss. Je sais que tu peux y aller. Chapeau avec tous les respects. Voilà. Que match est bien. Ok. Voilà. Voilà, Victor Matuena, Victor Matuana, voilà, Awilo Bumba, Doris Massamba, Guilain Kanto Kola. Na États-Unis. Ils sont tellement nombreux, sans oublier Perpétue Moulanga, grande terre propre. Il y a Jean-Sim il y a Delez Antoko à Kinshasa, les Parisiens dans la Kin. Merci beaucoup à Akilas Lukombo, dans Akilas Lukombo, merci. L'anniversaire de mon réalisateur, les double MM, Elvi Moulouemi et Amansia. Heureux anniversaire à notre réal. Pichou Mansia, c'est déjà pour le dimanche 15. On va fêter ensemble avec Pichou Mansia qui va déjà fêter son anniversaire. Je salue Basiliko, artiste à Mounena Mboko. Basiliko, j'ai tout matolo. Voilà.
Merci beaucoup Arif Ailanga qui nous a assisté aujourd'hui. On va vous retrouver très prochainement. Votre chaîne Congo SM officielle dans votre émission Artismo. Bye bye, à la prochaine.